soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, mini surtout masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA mfumu ya mapata na RDC. Bon début de week-end à Valentino, c'est le journal à faire pour le peuple en full lingala nebi ke boza Québec le soir pour te lever en abino pour la colanda journal abino to fond la masolo na présidence pour nous signaler bino que mon collègue jeudi 23 juillet na cité Union africaine chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé qui na Christophe Bitasiwa oyo azali inspecteur général ya finance péché ya service ya inspection générale ya finance IGF na mukuse na oyo Italie nouveau plan stratégique ya horizon 2026-2028 oyo azalaki en compagnie na adjoint na Emmanuel Tibingu, inspecteur général ya finance, indiqua qu'il réussi soutien total ya chef de l'État na assuraki bango na ba implication ya mise en œuvre pe application ya plan stratégique oyo. De poursuivre journal na biso na Sénat pour na signaler bino que séance plénière ezalaki organisée mon collège jeudi 23 juillet na Sénat na Bokambami ya Jean-Michel Samalukonde ba adoptaki projet ya loi portant réforme na régime fiscal douanier et parafiscal bolanda baleta elongo na Nathalie Kaya. Sénat aza ko accélérer examen à réforme prioritaire na République démocratique du Congo na direction ya président Jean-Michel Samalukonde chambre haute à parlement a voté qui na unanimité projet à loi portant réforme ya régime fiscal douanier parafiscal applicable na convention ya collaboration pe projet à coopération et zala qui na 9e séance plénière ya session extraordinaire et Salemaki Kuna na palais du peuple présenté par la commission économique et financière pe bonne gouvernance et COFIN test oyo eza kwa viser ya kwa assainir prospection ya ba recette ici na convention signée entre l'État na ba partenaire objectif ezalaki ya ko sécuriser ba intérêt à trésor public peut corrélever ba zone de flou oyo et se phénomène na ba investissement structurant notamment na minerai pe infrastructurel bo simbake président ya commission oyo honorable Célestin Vunabandi a appliqué test o ezalaki examiné article par article notamment na quelques amendements commission préalable additionnant qui ba membre ya gouvernement paye ya régie financière n'a exposé ba motif o ezalaki ici et paye ya rapporteur honorable Nerfectiti Gundianza a ressorti ce qui est application à loi 2014 et relevé ba insuffisante face na évolution en contexte économique financier institutionnel na République démocratique du Congo. Bo simbake ba échange oyo porté sur sémantique pe applicabilité ba amendement majeur et yaki et pa ya honorable Luanga Faustin oyo a remplacé qui terme ya prélèvement na impôt afin à clarifier nature ya régime pe ya ko garantir meilleure mise en œuvre. Na 109 sénateurs oyo bazalaka 73 bazalaki présent bango nyoso ba vota qui pour. Mais local la Assemblée nationale a voté en termes différents. Test ESA renvoyé conformément à la Constitution, la commission mixte paritaire Assemblée nationale pe Sénat pour la harmonisation. Bosimbake, président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde a rappelé qui enjeu ya réforme oyo eza au cœur ya gouvernance économique pe souveraineté budgétaire ya mboka. Séance plénière oyo esuka kibongo kitoko bureau ya Sénat et confirmé volonté à quoi accélérer examen à réforme prioritaire avant clôture ya session extraordinaire. Donc, c'est notre que les bons on a primature pour nous signaler bino que Premier ministre Judith Suminwa a comaki mon collège jeudi 23 juillet na Kisangani, na chef lié à province ya Chopo, na cadre ya mission conjointe visant dans ma réforme ya maladie ya Ebola, bolanda badita inengo. Premier
ministre Madame Judith Sumina Tuluka ye akoma kibongo na Kisangani, chef-lieu ya province ya Chopo, na cadre ya mission conjointe ya haut niveau na espace ya Grand Oriental o eza kovize ya ko renforcer riposte contre maladie ya virus Ebola. Na arrivé na ye ayambamaki na comité moko restant conduit par vice-gouverneur ya province, chef ya gouvernement a président qui réunion consacré na o etali évolution ya épidémie avec ba représentant ya CDC, USA, Africa, CDC, Système des Nations Unies, sous division provinciale ya santé. Na ba échange oye porta qui sur coordination et intervention, financement ya ba action prioritaire, pe renforcement ya ba capacité sanitaire na ba province oye ezali touché. Bosimba Kena au cours ya point de presse, Judith Sumina a annoncé que le gouvernement congolais a débloqué déjà 50 millions de dollars américains pour na soutenir riposte oyo na ensemble ya territoire national. Travail oyo ezali ko salema muke pour na assurer adéquation pe ba priorité na décaissement oyo izengeli ezala mené. S'agissant ya province ya Chopo, Premier ministre a insisté sur nécessité ya ko rendre rapidement opérationnel nouveau laboratoire provincial Wapiepai et kozala inauguré semaine prochaine. Yango et ko permettre ba assurer toute analyse o etali kaya Ebola et kozala réaliser na niveau ya Kisangani sans ko dépendre na Inerbe na Kinshasa. Gouvernement congolais a tiré accent na renforcement et engagement communautaire considéré locaux la levier essentiel pour la détecter précocement ba cas suspect. Bosimbake Nakol Kambo etali recherche scientifique, Judith Sumina a rassuré ba travaux ya vaccin adapté pour na ba analyse variante ya virus oyo progression sous coordination ya professeur Jean-Jacques Mouyembe. Premier ministre a rappelé la population ya ko cédé te na panique face à augmentation ya nombre ya ba cas oyo a estimé que évolution traduit na meilleure sensibilisation communautaire. Osimbake avant ya kolongwa Kisangani, Judith Sumina Tuluka a visité le laboratoire provincial ya santé publique oyo ezali réalisé na ba analyse liée na Ebola, n'importe na COVID-19, a rappelé qui peut annoncer qui mise en service prochaine un nouveau laboratoire ya référence au éco permettre ya ko renforcer autonomie ya province na matière d'analyse biologique. Premier ministre a poursuivi qui mission na ye na Ituri, épicentre actuel ya épidémie Wapepai akoma kibongo na Butu. À travers mission oyo, Premier ministre a pesi coup et accélération per ya ko renforcer coordination et riposte. Gouvernement ayoki likambo o etali communauté o isa touché pe équipe soignante l'ensemble et actuel baza mobilisé pour na kosidi sa riposte oyo. Osimbaki province ya Chopo et enregistra ki 5 cas Wapepai 2 bakufaki bautaki na provenance na Ituri. Kaka la primature aussi marqué Premier ministre Judith Sumina Ayambaki, délégation intersyndicale ya Société nationale d'assurance SONAS na mukuse masolo na bango et tourna ki mingi penza na o etali indemnité ya ba agent na ya ba fonds ya carrière bolanda ba détail longo na héritier mapine. Premier ministre Judith Sumina Tuluka ayambaki na primature délégation ya intersyndicale ya Société nationale d'assurance SONAS na mokuse masolo na bango balobela ki mingi paiement ya indemnité ya ba agent oyo ba komi na fin ya carrière pe redressement ya entreprise publique oyo na contexte ya libéralisation ya marché ya ba assurance pe lisusu ba mesure oyo etama en œuvre pour na ko renforcer compétitivité na audience na bango gouvernement atali fi détermination ya ko accompagner redressement ya SONAS, l'impulsion ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo grâce na ba effort ya premier ministre. Boye près de 120 agents Mobimba, P150 bango ba bénéficier déjà paiement ya badut indemnité pe lisusu et ko permettre ko bénéficier régulièrement pour na retraite na bango après avoir kokokisa âge ya départ. Nasuka Masolo, chef ya délégation syndicale Armand Osase a se félicité ki mingi na ba assurance oyo bazui et paye ya chef ya gouvernement alobi ba sepeli makasi na masolo na bango elongo na madame la première ministre beaucoup tani oyo ezali kotalisa engagement ya gouvernement en faveur ya accompagnement ya SONAS soki entreprise
oyo ezali kozala nanu boye esengeli koyeba grâce na ba effort ya gouvernement en particulier ya madame la première ministre oyo azali veiller que SONAS ayeba na kozwa place na ye po na ye premier ministre atalisi volonté ya président de la république pe ya gouvernement po na ko permettre SONAS azala entreprise moko ya référence na matière ya assurance pe ko s'adapter na concurrence boye l'état na qualité na ye ya actionnaire unique ya SONAS azali déterminé ya ko accompagner entreprise oyo na ba conditions nyonso ezala réuni po na ko assurer bonne marche na yango pe ba garantie nyonso ezala ndenge Armand Osasi alobaki question ya ba retraité oyo ezali pe kotungisa bango ezwaki place moko ya malonga na ba discussion représentant syndical a assuré que gouvernement azi ba disposition nyonso po na kokoba ko régler makambo oyo bato bakota na ba droit na bango alobi a rassurer ba retraité nyonso ba disposition ezwami na tina wana paiement na bango ekosalema boye na nzela ya bokutani oyo gouvernement apesi espoir epai ya ba travailleurs ya SONAS après kosala yango en faveur ya ba entreprise mosusu lokola Onatra objectif ezali pona gouvernement souminwa ayeba na kopesa lisusu dignité epai ya ba agent ya l'état pe ko protéger ba intérêt na bango conformément na ba principe directeur ya programme d'action ya gouvernement. La vice-primature et économie Bosimba que vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a procédé à Kimokolo jeudi 16 juillet na lancement officiel il y a activité et lance il y a production il y a l'eau sur la province il y a Mongala bolanta badeta na ngolo na Fabrice Ndopi. Kola ezalaki annoncé na précédente édition, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba a procédé que jeudi 16 juillet na lancement officiel des activités, il y a relance, il y a production rizicole locale na province ya Mongala, initié et pas il y a ministère il y a économie nationale, peut porter na fond il y a régulation économique forek na Mokuse, établissement public oyo spécialisé placé na tutelle na ye, initiative oyo ezali mise en œuvre na implication ba services techniques spécialisés, ya ministère ya agriculture, sécurité alimentaire, ministère ya développement rural, pe ministère ya infrastructure, pe ba travaux publics, nanzela ya ri bumba loso na biso, gouvernement azali kozela ko structurer chaîne moko ya valeur intégrée oyo ezali ko relier ba producteurs locaux na transformation industrielle pe na distribution pour na ko renforcer souveraineté alimentaire. Na cité ya Ebonda, territoire ya Kombomoko et Paiwapi cérémonie et Salemaki, tour à tour, directeur général ya société Rizicole ya Bumba, directrice générale ya PHC, pe gouverneur ya Mongala, bakumisaki initiative gouvernementale oyo. Bango nyonso bataki na avant projet structurant oyo ezali ko kotisa ba communauté locale na modèle économique ezali ko garantir pe ko déboucher na ba producteur pe ko favoriser transformation industrielle ya loso. Ce n'est pas juste un projet comme tous les autres, c'est la relance d'une ambition nationale pour assurer l'autosuffisance alimentaire à travers un projet de riz. Ici, nous voulons peut-être juste spécifier que le projet ne va pas travailler avec, c'est vrai, la société Plantation Huileries du Congo pour produire le riz. Ce sont les communautés, c'est la population, les communautés qui vont produire ce riz avec l'appui technique des plantations et huileries du Congo. Namaloba Naye, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a rappelé que relance Oyo et Zali Bongo ko constitué aboutissement ya mission économique Oyo et Zali Kokumba na Mongala en octobre 2025. A souligné que projet Oyo et Zali ko visé ko ça la production locale, véritable moteur ya création ya richesse, ya ba emploi pe ya sécurité alimentaire. En octobre 2025, j'ai parcouru la province de la Mongala, de Yalingimba à Bumba, à Lissala. Je reviens ce 16 juillet 2026 pour lancer l'un des projets phares résultant de cette mission économique. Produire nous-mêmes notre nourriture permet de mieux stabiliser les prix. Il est donc temps que les immenses potentialités agricoles de notre pays occupent enfin la place qu'elles méritent dans notre développement économique.
Na suka ya intervention na ye, Daniel Mukoko Samba apesaki coup d'envoi ya projet Ribumba Loso na biso oyo est marqué démarrage effectif ya activité ya relance ya filière rizicole na province ya Mongala. Police ya assainissement atambolaki na commune ya Kalamu na bokambami ya Major Michel pour na coassigner avenue du stade na commune ya Kalamu bolanda ba détail. Ba établissement tout ba structure mingi na ville ya Kinshasa emesana ki na likambo etali bosoto okomona moto asali terrasse na ye kasi esika bato bakosala petit besoin to pe grand besoin ezalité nyonso wana ezali ko provoquer bosoto ya ndenge na ndenge oyo ekoki ko benda ba maladie awa na ville ya Kinshasa. Police nationale congolaise batie pe lisusu police ya assainissement oyo na ville ya Kinshasa ezali ko kambama epai ya Major Michel bakotambola na ba structure to établissement pona kotala soki ezali ko remplir ba conditions nyonso oyo ebenga ma terrasse ebenga ma bar ebenga ma magasin to pe boutique esengeli ko se conformer na makambo etali hygiène moko ya makasi boyo ka Major awa a surprenaki bar moko pe azali kotala bango bakinois to bakinois nyonso ya ville province de Kinshasa batenation nyonso ya ville ya Kinshasa ba oyo bazana ba activité commerciale bayeba que police assainissement et salubrité publique ya ville province de Kinshasa ainsi a débuté une forte opération ya contrôle sanitaire soki bomoni ba agent baleki et vous allez accompagner na ba mbula matadi ya province ou la commune, le service est aux Alaïbélé. Et aujourd'hui, c'était une surprise, la terrasse Oyo, parce que tant que on a profité et de débuter cette opération. Alors, Moutuna Moutou, place à Zom Melamassanga, il faisait la propre pour lutter contre les différentes maladies. C'est très important, c'est très capital. Tout le monde a battu belé, a fourni la barre, a fourni la terrasse, a fourni le magasin, mais maintenant après ça, on s'est battu. Quand il fait noir, je vais bouteille ou on renverser na caniveau, soit on renverser dans les avenues, soit on boire qui na chaussée. Alors tant que on a passé, voiture matin les bouteilles et exploser. C'est-à-dire tant que panzana et qu'on masuba wana et qu'on joue battre dans les autres et ce n'est pas bien. Alors c'est pour notre bien, c'est pour notre santé et la police est là pour sécuriser le peuple. La police est là pour sécuriser des personnes et leurs biens. Bamisusu boyoki mbela bobongisa bisika nyonso ezala na bopeto tango osali bar, osali terrasse, osali magasin yeba esika oyo bato bakosala petit besoin topé grand besoin pambate Major Michel a koti déjà na mosala na ye awa na ville ya Kinshasa. Pour permettre na ba client na iba voyager na ba condition ya malamu pe na sécurité nyonso CAA a BBC liste ya biloko oyo client ko asingeli ko kota na ngote na cabine bula. Compagnie africaine d'aviation CAA, compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana ko sebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi. Toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination talati na pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA mfumu ya mapata na RDC. PRC des sociétés bosimba que bagène ya quartier UPN na commune ya Ngaliema mingi penza na avenue Mbama batiaki maboko na bandeko moko en plein partage ya mbongo o babotolaki jeune fille moko bona na badete longa Stéphane Scan. balobaka nona 9 jours ya moyibi jour moko eza ya nzambe weekend eleki bagene ya aveni Mbama kuna na ipel na commune ya Ngaliema balalelaki bakrimi kusa bakangaki 3 moto na bapustura en plein partage ya mbongo oyo bautaki koboto la population lokola aveni Mbama ekoma nango siège ya bakrimi nde bagene batieli bango maboko botala resultat
bakangi déjà 3 oyo. Mobilisé bana mbama bakimaki mbangu na susiato ya ipeni epai wapi komanda Sambia oyo babengaka Satan de adirijaka oyo ayaki na lombango bakangaki na bango elongo ba krimi oyo bazali kosala insécurité kuna na ipeni. Tozo souffrir kona batuya ba moto ba postura zo bi ba 4 mo bi ma 4 ezaki zo ba cicatrice ba machette c'est ma boko ba beta biso le to fond de moni ba moto qui se belé 3 motos qui si zo rene place ba okabola saki oyo ba panzi yango o ba uso moto la le to remarquer bango que ba za ba voler bango tangi bango ba petit na biso ba faux petit na ba moto baza nango eza ya ba moto ya koyiba na ba moto tokangi bango lelo donc ba kotika la te il faut bakende penza buloko bazo subisa bato nde mabe eza ba biloko moko tozolite nango po ya koyete chef de l'État ba criminel boyete toboyango. Pona histoire bosengeli boyebake aveni mbama kuna pembeni ya complexe scolaire La Borne et comment nango nde na insécurité ya makasi surtout soki 19h ekoki. En tout cas il faut kotambola na keba bakoki kobotola yo sac perruque mbongo to pe eloko nyonso oza nango na maboko. Selon information bana oyo bazali mingi kouta na Selembao pompage quartier Ferkis penzinga population ya mbama basengi na ba autorité batiela bango poste ya la police oyo bakobatela bango pe biloko na bango longonya na susiati ya ipeni na bokambemi ya komanda Sambia Satan de oyo ayoki kolela ya bana ya mbama na quartier ipeni non loin ya complexe scolaire La Borne pesa ngo malamu. Kaka na fait des sociétés bosengeli kosimba ke na commune ya Kimbateke kuna pe bazali na problème makasi na likambo etali mai na ba quartier ebele bona. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa commune ya Kimbateke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te. Toza problème ya mai awa mai pasi botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozomela ya mabulu toza na susa mai botiela biso mai penza mai makasi ya mai ya point côté musuba mai ya mabulu eza kitoko te de souci eza ke gouvernement par fatia avec la biso mawa atela biso koto toza problème ya makamba mai de souci nde yango wana soka tie biso mai koto biso pe to sepa gouvernement na eto betele pe biso maboko atika te lemba kitoko na mokali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladie ya ndenge na ndenge. Na couloir éducation bosimba ke ba inscription et bandi déjà na complexe scolaire Mama Pemba 1 na 2 pour que ne comme ça bana na bino. Yo ka balanda. So bana maji amen. Ah bana maji amen. esika enseignement ya kitoko ezali kopesama baresultat to bafruit na yango ezangaka te komonana. Complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu basali baresultat kitoko na baoption na yango nyonso awa na district ya Moamba botala bino moko baeleve finaliste na nsima ya koyoka baresultat ebimi bango nyonso bakitaki na siège ya complexe scolaire Mama Pemba D école ya fondation Nerombungu pe complexe scolaire Mama Pemba 1 milulu ezalaki ya kafu fanfare ezali kobeta mabina bazali koyemba bazali kotambola na ba grande avenue ya Kisenso ya Matete pe ba commune ebele ya Moamba pona kotalisa esengo na bango nzela même ba parents batondisa makine esengo eloko ya kokamwa ezalaki te bamoni ke misala kitoko oyo ezali kosalema formation ezali kopesa makuna ya ngonde ezali kobota mbuma kitoko pona bana ya complexe scolaire Mama Pemba boyoka bango.
esengo ezalaki makasi point de chute ezalaki complexe scolaire Mama Pembade oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la paix toujours na commune ya Kisenso epai wapi préfet Redi Basafu azwaki baloba pona kotalisa bana ke esengeli bakoba ko procédure pona obtenir ba résultat ndenge ebimi wana ezali fruit ya hasard te na oyo asaleli biso peut-être yo ozolomona diplôme na yo mais biso tokumusi nzambe na makambo oyo nyonso asaleli biso tokendaki na examen d'état na 897 élèves mpe na mokolo lelo tozongisi 897 diplômes. Car en éducation, Bosimba que pendant l'année scolaire 2026-2027, l'inscription est bandie déjà na itemat Binza de nouveau Boulantapalita et le Stéphane Askan. Inscription 2026-2027 na Institut technique de météorologie, aviation et télécommunication, itemati Binza na Mokuse et bandie. Yoka, itemati Binza et Dapia Insta, bazali organisé par formation technique ya ndenge na ndenge oyo ezali kopimisa bana na bino ba ingénieur awa na Kinshasa. Formation technique na niveau ya humanité ezalaka kaka awa na itemati Binza et Dapia Insta. Kobanda na première séance na 6e des humanités selon appellation ancienne par section ezali boye. Aviation civile, mécanique générale, mécanique auto, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et environnement, coupe couture, construction, innovation et kotimbula oyo na EPST, pauti na approche par compétence, pe basculer na approche par situation, et la kisi, formation na domaine technique et comme plus ma pratique ndenge yemoko, préfet des études ya itemati Binza, Louis Kabangu à lobby. Alors, avec système oya sikatozana ngo ya réforme, oyo telongoli bana na approche par compétence, balakisi batindi biso toko tsko na approche par situation. Oyo lingo lo banini. Ezalo kola oyo tozana ngo na supérieur, tozana ba étudiants bazo sur le système LMD. C'est-à-dire na niveau secondaire, l'État peut améliorer le système ya sikawana oyo zubenga par situation dans le cadre que ceux qui va pesi mwana exercice bazo créer situation ba pesi mwana pour que mwana a découvrir nanu difficulté ou bien panne ou bien problème après apporter solution. Ça s'appelle approche par situation. Ça dit situation toujours créer on pas bana pour que mitu efongwama. Itemat aza parmi ba école pilote oyo EPST acheli motema pour être tokoba tobandaki na niveau 1 autre bando benga kala 3e et l'autre zone à niveau 3 parce que tout le monde à niveau 1 niveau 2 et l'autre zone à niveau 3 dès que tu termines à niveau 4 bah c'est l'examen d'état bah du diplôme mais avant même moi comme un examen d'état il est capable il y a que ça l'entreprise naie atelier naie garage naie laboratoire naie à partir de la méthode on les ali réforme moko kitoko oyo soko tali na vie province à Kinshasa peut-être ezaka itemati na école moko c'est-à-dire ezeko sunga biso bana bakei na niveau ya connaissance makasi ya technique tosimba ke soki mwana na yo atangi awa inane ya pamba to pe premier niveau akoki deja kobanda musala itemati Binza bazali na balaboratoire ekuba kaka ndenge bozali komona sete mitonga apengi ba jeune fille oyo balingaka domaine technique ba rejoindre itemati Binza nabengi bana basi nyonso oyo ozala na ndako ozokotraîner boya na itemat réforme ici salemi déjà tout comme la réforme en sika approche par situation donc ma fille nyonso oyo bolingaka technique oyo bozala mposa bodévelopper bacompétence na bino
en tout cas mbele yango ebelemi boya ebele b'inscription c'est bandaki déjà boya noki avant que tokanga rapport chaque jour babiro na bango ezali ya kofungwama boleka déjà konzo ba formulaire ya ba inscription pour ba place ezali très limité itemat kuta yango na avenue Mété7 numéro 1 quartier Congo na commune ya Ngaliema référence entre météo kuna na Delfo. Protivap ezali poto kitoko mpona bana mikolo komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayebaka te tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko mpona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela katene alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Baba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbindi, oye sukana mbindi. Protivap. Merci pour la confiance, pour la fidélité au Bozaka Nango na journal na bino. Je m'appelle pour le peuple. Et comme il y a souka, ceux qui vous savez qui n'ont pas fait merci na Francis Kanzara Zaki Bongo. Merci ma caméra, pe na concours, na rédaction, tout à l'heure qui na Nathalie Kaila, na montage, tout à l'heure qui na Christian Kengebe, ni pe Francis Kanzara. Je m'appelle pour le peuple Zaka. Supervisé par na Emoko, héritier Mapinde Mibutika Malam. Au revoir. Oyebi, toujours soucieuse. Ya côté à l'aise ma passager na ye. Ba avo jaka kitoko, tina destination. Alati na pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CA Kolonango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CA mfumu ya mapata na RDC.